Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. C'est le Congo qui est indépendant. Le Congolais n'est pas encore indépendant. Le Congolais est dépendant. Après 60 ans, yo lingi tenga na reprocher mabena o so na reprocher mabena yo ozu otini batuma bobo kene bo sale boy donc lingi ba loba kaka malamu no ba loba mabena yo te non ngala ko linga ko bongana aja papa wendo te jamais pourtant ko jouir yango yo na vie ngai na kwara na ba parole te parce que soto lobi to landa ba discours nyonso lega na mboko ko banda président Kasavubu ti jusqu'à ce jour na ba discours président Mobutu banda osala ba discours sous président Kabila banda osala soko tali yango penza otali vraiment liango na Ethiopie otali que non ndire soko bimi na quoi déjà moni ba immeuble mati na Congo bima bina bia kurdi bio bi feti fo bi foanan donc nyonso faut ko kan foza na katikati soko sala ka mabe mingi na vie osuka peka mabe parce que satan o sepelate parce que mabe eza tribuna ye o sala mabe ko lekete indépendance en tout cas pour na biso ba peuple congolais to zwa yango nanu te pour na ba autorité na biso politique administrative économique ba zwa yango to zwa te biso nyonso mais Congo ils ont indépendance. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Salut mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous tous qui êtes branchés pour le moment en train de s'ouvrir couleur d'origine télévision. Mais voici à vous, je chante mon King Santa de Nuance, Ange Noir, Cheval Noir, Chic Men, le numéro n'abusé à l'élo, tout en moli, mingi ka pour nous la information, n'enga couleur d'origine ezalaka, na idéologie à boss n'angai Crispin Lenga à partir des États-Unis, moté ma maman Fleuris, na pesi mbote sikazali, na pesi pembote na cordon n'angai oezali Augustin Kaninda, papa na Augusto et puis Baby G Live G-Dor. Motema ya maman na biso Marie Moulanga na pesi mbote na babone nyonso ya couleur d'origine na bike boze belé bozolanda biso na pesi mbote na ba abonné na biso nyonso Kinwani Balabala le PDG Kinwani Balabala qui est bonheur expert immobilier sur l'ingozo andaku ozana posa osomba oteka obongisa benga luka vraiment PDG Kinwani Balabala aza justement na Kimbondo na Bandala lelo totamboli tozana feti totamboli pena tozana feti pour tozana feti na biso indépendance otoyebi le 30 juin on est déjà les deux DJE otoyeba ki biso nyonso les DJE biso tembe na foire mais le DJE biso tembe na bandako pour na kosolola li solo ya indépendance. Il y a de cela 60 ans notre pays est vraiment a été libéré. Et soit qu'il y a indépendance nango, il y a de cela 60 ans, toujours CPLA, to kosolola yango na ndeko na ngai invité o ezali Yannick Ndombasi boyebi to solola na mingi alobaka vraiment malamu to mekepe ko solola na en court et en large pour tozwa ba réponse na ndeko Yannick Ndombasi mbote ndeko boni nzoto eza malamu na ngolo ya Nzambe eningana ki mwa mukeme tozomela kaka bakisi ndenge ezalaka mais la invitation na bino vraiment est très importante yango moni na mekaki ko se ressourcer moi makasi et j'ai demandé à ce que le bon Dieu puisse m'accorder la force na ya ko répondre à une invitation na bino. Ouais, merci. Nous remercions aussi Dieu le Tout-Puissant pour sa grâce. Il nous a fait grâce. Et puis, joyeux anniversaire à tous les natifs de la date d'aujourd'hui. Nous sommes le DJE Bisso Temena Foire, mais Bisso Temena Plateau, na Bisso na invité na Bisso Yannick Ndombasi Ndeko. 60 ans de l'indépendance. Bonne fête d'abord. Merci pareillement à vous et à tous les Congolais. Ndeko Yannick Ndombasi, mutuna liboso tokotuna yo ezali ete o mekepe ko lobela biso de la dépendance à l'indépendance. C'était comment alors? Oui, bon, na moi boyebi muke, na ebite makamwani bandaki na 1885 na conférence de Berlin, tangu bakaboli mabele awa na nini na Afrique, biso pe eteni na biso, tozui yango ba bengi RDC. Bon, maintenant, il y a une occupation à Belge, le roi Léopold II,
ye moto azwaki na royauté na ye akomisaki mboka oyo propriété privée na ye ntango elongo propriété privée okoma état indépendant du Congo ti toye koévolue bon modèle mpe babelge bamemaka biso na mpasi wana yango moni banoko basepelaka mpenza te ndenge bana kasi basepelaki te ndenge banoko bazalaki komemela bango alors ezalaka match moko ebetamaka na stade ya Tata Raphaël ezalaka équipe oyo babengi V Club Vita betaka na équipe babengi Mikado sikoyo mitingi ya bakofale esalama na avenue Prince Kasavubu wana pa ya président Kasavubu donc na rayon ya Imika mitingi wana esalamaki te sikoyo bandeko bautaka match ntango baye soki tozwaki défaite kanda wana yango moni soulèvement wana eyaki kosalama ekreaki makambo le 4 janvier 1959 martyr de l'indépendance bato bakufaki ebele yango mona iti le 30 juin toye kozwa indépendance date wana le 30 juin ezalaka proposé par Messier Cléophaste Kamitatu Massamba yende proposaka date wana maintenant programme ya ba belge selon le professeur Van Bilsen il fallait to accéder à l'indépendance en 1985 pour que ba aboutir na kati ya programme na bango pour que ba projet o bazalaki nango ba meka kosilisa ngo mais modèle ya maltraitance oyo wana nde esala ke ba meka kosenga likambo ngo mbangu po pasi ese lekaki déjà. Merci ndeko Yannick Ndombasi to kita lisusu mwandam yebisa biso na ba réalité d'avant indépendance makambo nini esukisaki ba papa mitema bon omoni neti makambo ya kobeta batu ozomona moto aloba te et puis ba confiscation ya ba zone mususu yo moko za na kati ya mboka na yo mais bazopekiso accès admettons net na Kalina oyo actuellement babengi Gombe babiloko wana ebandaki kosalama mingi ozwi na maison de la population noire place te place wana ezalaki nini soki okufi il faut baya na yo wana au monde ça de martyr place batia salle wana au municipal wana place ekoma wana na suka penza la pongabi baoyane bembe na yo wana soki batali na kati ya manifeste ozana banyongo so ozana banyongo babimise bembe na cercueil baboboli ofimbu esili bazongi sur que eza quand même mutilation de cadavres ozomona mutu esa akufi na ye baobenga biso na respect ya ba mort mais pourquoi boko koma na niveau ya kosala ndengo wana bona yebite so belge moko za na irrégularité so ripe ba mama banda ko sala bongo ou soit ba banda ko appliquer ngo ka pa na biso yango moni batu batelemaka penza makasi lokola ba Patrice Emery Lumumba ba Kasavubu ba Gisèle Marie Bomboko ba Papa Bolikango ba Papa Luyeye ba Nzeza Landu ba Papa Kingotolo ba telemi babité il faut mettre fin à cette histoire. Ces gens doivent partir parce que le modèle bazo malmené biso en tout cas yangote. Alors na temps na colonisation RDC bénéficie qui nini bon na temps colonisation na yebité nandimite que RDC a bénéficié qui mingi mais plutôt eloko ya malamu oyo belge vraiment atikela ki ba papa ya kala bezalaki d'abord éducation respect normes na structure donc azalaki civilisé et puis ozomona ba intellectuel omona père mususu azane kaka 6 ans école post primaire ozomona akei moi 2 ans ba manda osala wana ya ba nini ya ba nini 2 ans ba sali wana donc net mwana lelo ya 8e ya donc soko 2e CO mais donc soko tali ba papa wana so lelo même azokomela yo sans aucune faute d'orthographe mais malheureusement lelo après indépendance ozomona mutazu diplôme même il y a licence donc diplôme d'état ayebi kokoma komo na été mutaza gradué aza licencié ayebi même donc ils ne savent même pas ce qu'ils portent dans leur farde donc c'est ce qui est déplorable o eza mawa yango wana mais bana o batangaki na ta flamand en tout cas ezalaki bien et puis ba oyo batangisaki pa batu ba utaki na formation pa ta flamand au moment la différence ezali par rapport ya makambo yo tozomona lelo ndeko mona mboka ngombe kokaki na te nini yo etikala ki belge la kisabiso pour
de 1960 till 1985, donc 25 ans de plus. Et Zangaki. Alors, et tikalaki nini selon yo monaki en tout cas esengaki belge azala nanu asala eloko wana. Omoni Congo eza mboka munene, merci. Eza mboka munene. Omoni ba projet oyo bazalaki nango. Prochainement en tout cas loka ngonga eza muke na koya na mukanda. Na koya na mukanda en tout cas tokosala large diffusion par rapport ya makambo. Omoni Congo eza mboka munene. Il fallait batonga. Soki lelo tozana bekole eza bango. Baye na ba mumpe comme ba missionnaire baye batongi ti na ba fin fond bakoma ki basali en tout cas musala wana esa mai na kati ya mboka na biso en tout cas eza bien mais ko kende na bango nde ezalaki souffrance oyo eyaki vraiment pas batu surtout maltraitance na torture yango nde esalaki mabe mais vie sociale en tout cas na kotuna bakulutu babe ezalaki nango malamu kolia ezalaki malamu komela ezalaki malamu mais la discipline ere ya musala eza ere ya musala ere ya komela eza ere ya komela donc yango wana même ba rémunération ezalaki nango bien. Maintenant pour Congo indépendant, quel sort pour les Congo indépendants, l'évolution ou bien la réussite alors? Est-ce que comment okoki kozwa indépendance yo moko za dépendant? C'est le Congo qui est indépendant. Le Congolais n'est pas encore indépendant. Le Congolais est dépendant. Le Congo est indépendant. Pardon, Neko, soy okoko kundola lisusu moi makasi pour te comprendre. Na lobby boy. Le Congo est indépendant. Oui. Parlons du Congo en tant que personne morale. Le Congo est indépendant. So totali mikanda oui ezali o bapesela ki biso ki mpwanza. Tozwa ki indépendance na biso oui. Siko biso moko toza ba indépendant. Mais toujours indépendant pour mboka na biso indépendant. Biso tozo dépendre na banana. Ah na tuni biso moko toza ba indépendant. Mais d'office mboka na biso eza indépendant. Mais comment va comme mokonzi faut mundele mtacha wa? Ah, c'est là c'est de la politique alors. Mais tant que tozwa baloba donc l'indépendance c'est l'accession à la souveraineté nationale qu'internationale. Sur tous les plans. Tu dois être indépendant. Sur le plan politique, tu dois être indépendant. Sur le plan économique, tu dois être indépendant. Est-ce que ngai na koyi ko dicter yo modèle nini okoki ko tambusa biloko eza na kati ya ndako na yo pesa ya yo? Est-ce que ngai na ko 60% bénéfice à salaire na aussi longtemps ngate na pesa musala? Au moins que comme il contrat Léoné. Donc c'est de la part de Lion Mbolo kwa zana likambo lobate. Siko Mboloko Lion ndimi oyaka na savane oliaka matiti. Yaka kanu ko liaka na yo. Mais tala na part na Lion nazala droit ya boye. O eza plus valide. Siko yo Mboloko so boye. Ba osaloni. Eza des places où on a tozali ke indépendance en tout cas. Pour na biso ba peuple congolais tozwa yango nanu te pour na ba autorité na biso politique administrative économique bazwa yango tozwa te biso nyonso mais Congo ils ont indépendance. Congo peneza ils ont indépendance, ça c'est reconnu mais les Congolais n'est pas dépendant. Alors parlons du bilan alors de 1960 jusqu'à l'an jumelle 2020 le bilan de la RDC jusqu'à l'année 2020, le bilan est trop largement négatif. C'est vrai. Trop largement négatif. Bilan est ma bé à Saranate. Papa Nangaï, yo commis déjà dans 60 ans. Ba âge nyonso yo kokai ko sala makasi. Ozwa na vie, o se performer. Ba âge wana nyonso lekio ka boy siko na 60 ans. Musala nini yo yebisanga papa 60 ans akoko sala. Na chantier amema ba brika okoka. Au moins que muta oke na ko lema nzota tikali ko sala loko te. Mais na moi sagesse ya kokola. Bon, na sagesse muta ko kokola neza pa pesa batu musoma yele. Que mwana tala ngape na salaka musalango omoni briki sozo classé batiaka boy na ya remematé donc atikali wana juste pour être conseiller ou soit un superviseur mais en soi bilan ya mboka na biso eza mabe je pèse mes mots
ya mabe vraiment. Donc nous sommes peut-être le pays le plus rebis de toute l'Afrique. Sur tous les plans alors. Sur tous les plans. Kolongola iloko mon côté. Sur tous les plans. Mais na yebi na mboka na biso oyo na 60 ans après, c'est comme si tu avais une difficulté même voire même il y a communication na niveau ya ba étude oyo to zaki na ba école ya makasité par rapport ya lelo même voir banzela il y a une modernisation alors yo zolo 000 donc misala nyoso sala mana négatif toujours. Bon, téléphone, tu banda ça la kala lelo ba moderniser, to komi na ba WhatsApp, ce qui concerne to komi na ba WhatsApp, Android. Sikoyo benga mwana na ya mwasi. Mwana na mwasi ya jeune fille apeso Android na yo ça l'appelle soko linga opesa. Et puis il faut oyeba que téléphone est une invention na bisote. Bisote inventé téléphone te. Mundela sali téléphone aye nango awa. Banzela o monyo mona wana eza réhabilité. Eza réhabilité. Ozomona. Nzela neti ozwa route nationale numéro 1. Ta flama mutatikaki. Siko yo tango ye. Okoti na kati ya ndaku. Okuti malembe. 60 ans eza nzela oyo biso moko to tracé te. Nyonso ka ezaka oyo flama tikaki. Banzela ngo eza combien de kilomètres carrés? Et wapi? Ba autoroute tozoka na sango. Autoroute eza Congo eza munene. Autoroute ezali wapi? Projet autoroute ezalaki ou soit batongi autoroute. Ndeko tout solo nan. Donc quant à toi après départ il y a Mundele, après départ il y a Belge, Congolais n'a rien fait. Ngai na yebisio c'est mon point de vue à Sali et l'autre côté. Alors d'ailleurs nous sommes en retard par rapport à ba pays mususu. Afrique d'ici dans une indépendance nani. Après nous 30 ans après nous, n'est-ce pas? Oui. Mais si quoi Afrique d'ici na biso lelo na ko poussa. Biso to refaire face à l'Afrique d'ici lelo. Ba bête ici na coupe du monde. Ozomon. Mais biso peut to rebet sa coupe du monde. To rebet on a stade nini. Mais avec les organisations sur organisation na stade nini tokoki mais salamité. Tokoki. Coupe d'Afrique ou non to betsate. Coupe d'Afrique ya pamba nan to betsate. Na stade nini oyo betsama. Na ba condition nini. Oyo to loger ba paya o nyonso ba roya de part en part vers le monde. De partout vers le monde. Non, soyons sérieux, soyons sérieux. Nous devons être sérieux. Parce que ça, c'est notre pays. Moi, parfois, ça me révolte. Hein? Ça me révolte. Je suis congolais. Je suis né congolais. Voilà comment est-ce que nous sommes en train d'être confisqués. Nos aspirations sont confisquées par la volonté d'une majorité qui se crée, alors que ces gens-là aussi, leurs aspirations sont confisquées par une majorité, soi-disant de la communauté internationale, qui leur impose des dictats. Et voilà, le grande répercussion tombe maintenant par nous, chez nous maintenant, qui sommes au rabais. Parce qu'à part de l'extrême jusqu'au rabais. Et voilà. Parce que lorsque les éléphants se battent, ce sont les herbes qui en pâtissent. C'est nous qui en pâtissons le sort. Ouais, mais c'est Yannick Ndombasi, mes chers internautes, toujours continuer, toujours sur l'analyste. Vous comprenez, ça, ça a le droit de débat, mais toujours pour évoluer par rapport à sujet Nabiso. Alors, 60 ans déjà. Les nouveaux départs. On a entendu que non, communauté belge va s'excuser devant les Congolais. Oui, bon. Nayoka Kiango, bae osenga bolimbisi na nyonso ba sala biso. Bon. Tangu mutaye osenga bolimbisi na cinquantenaire d'abord yemoko roi Yaka. Le roi Albert II Ayaka. Sikoyo mutu ayeko senga yo bolimbisi atika ne yo bandakala. Atika yo bandakala yo sengo bolimbisi 60 ans après. 60 ans après sikoyo yo na tawana nyonso mutu asala ko mabe akenda na ye. Akenda bobengana akenda sikoyo na tawana nyonso yo sali nini. Ongo profiter ne loko wana, ongo profiter nango te parce que na tawo batikela yo lipanda déjà yo moko falo sala loko moko boye pour que obongisa lupango na yo nini. Bon sikoyo un ancien occupant aye tanga ye ayo ko sengo pardon tanga musuke no te
papa Augustin na ye kosenga bolimbisi ndenge na finga mama Marie Mulanga aye kosenga bolimbisa kenda na ye sikoyo ya ko profiter na kati eloko wana aloba ke no lupangu na ngati le soki bonga te za pona ye non Mouta kosenga pardon par rapport à ba acte honnête na yebiso ya ba torture o esalamaka ya ba politique économique extraversion ndenge babanda ko sala ngo tout ça Mouta mais quand même ils ont acte malamu basali ils ont acte malamu quoi ça acte malamu les pardon ça nous donne le nouveau départ avec les discours du président de la République à propos de la 60e le pardon est une puissance qui libère mais il y a pardon et pardon ozomona et aneti na bolimbi mususu bolimbisi mususu. Donc, ozwaka musala te nyonso sala kesimbaka te mais omoni ke non père alinga kata motema benge mwana na ngai omoni ndongo za boye ngambi na sala boye tala ti okomi bosiko ngana otala na komi na 60 ans nakenda liboso te na la vie pourquoi parce que mutu moko boye ngana salisaka namona ke bien nzoka za ndoki c'est lui qui est à la base de mon malheur en tout cas na yebite pour accepter pardon na nzambe fois sima mutema nanga parce que tant nga nyoso avio so legisi yango po nena zanga la kolinga kubongana aja papa wendo te jamais pour tant ko jouir yango yo na vie tant ko jouir yango yo tant ba père ba somba mapanga biso ba 23 ans bani siko biso to na j'ai déjà na ba quarantaine d'années biso déjà to ken vers ba quarantaine d'années musu ba uti vingtaine ba ya na ba banini ba trentaine d'années. Quel est notre bilan? Quel est notre bilan? Mais le président de la République a fait son discours, mais il a donné aussi l'espoir aux Congolais. Il y a un nouveau départ alors. Bon, ngai na kwara na ba parole te parce que soto lobito landa ba discours nyonso lega na mboko ko banda président Kasavubu ti jusqu'à ce jour na ba discours président Mobutu banda osala ba discours o musu président Kabila banda osala soko tali yango penza otali vraiment liango na Ethiopie otali que non on dirait soko bimi na quoi déjà moni ba immeuble mati na Congo. Donc je ne peux pas me contenter de cela. Tout le monde ande na miso. Tout le monde en a mis. Même Jésus a dit Simon Pierre a dit Jésus. A dit oh. Maintenant nini biso to landaka yo siko intérêt na biso ezani. Jésus a dit bokota na bokonzali kolo abi bongo anase. Pona se na zuite yo la kanga ke non ke zongo na paradis na zongo ndeni. Na paradis oseka na ozolo côté parce que vi na ngambeza na na obeta mabaku na ozala jaloux na ozala muta eni nyonso wana déjà masumu siko yo tangu konga na kokufa nzela ni na okende la paradis. Ok, fona banda kosepela na se na sala pe malamu ozomona na sunga pe bandeko ndo sunga pe misala nzambe voilà c'est le bonheur ne muteke mema biso na nzela wana ya likolo na la fois to la même que yo yemoko kwa lobakani abi allez-y leur prêcher qu'il est facile pour un chameau de percer le trou d'une aiguille, mais il est difficile pour un homme riche d'hériter le royaume de cieux. Tala niveau monter mamabe. Abe za facile pour un chameau le kanali douce tonga, mais ça passe pour un mutambongo ake na likolo. Siko banda ko nduka bomengo na biso ba kena ngokuna pona ni alors que il fallait pas l'accent un exemple bango mo baza babola pour que biso peto évolue na bobola. Comme ça le jour de l'ascension to mata biso nyo soto ke na paradis wango. Ah non mon cher. Soyons sérieux. Hein? Mais vous m'avez dit qu'il la fois passée vous êtes catholique. Vous avez suivi les discours du cardinal Fridolin Ambongo alors. Oui, j'ai suivi les discours du cardinal Fridolin Ambongo. Mais le point que j'ai retenu, le point le plus essentiel, hein, vraiment le point qui m'a éclairé, c'est un point que j'ai suivi avec amertume. En tout cas, Papa Cardinal, mes meilleurs vœux de paix profonde et de santé là où vous êtes. Que le bon Dieu vous fasse grâce et vous prête vie devant les attentats et embûches des ennemis tant visibles qu'invisibles. Papa Cardinal Alobi, na 60 ans Mubimba, Batou, beaucoup continuer à diriger Batou par défité, beaucoup qui continuer à confisquer l'aspiration à peuple, beaucoup qui continuer à saler le peuple mabete, beaucoup qui continuer à diriger le pays dans le règlement des comptes. Parce que le règlement des comptes aujourd'hui dans notre pays, c'est devenu un marché courant. Après 60 ans, ce que tu as yo lingi tenga na reprocher mabena so na reprocher mabena yo ozi otini batu mamo bobo kene bo sale boy donc lingi ba loba kaka malamu no ba loba mabena yo te non et ça la marate omoni mutu aza libre et puis un chef doit accepter des reproches
okolingaka te kaka non chaque jour babetelo maboko te. Même Bible roi Salomon azoloba en Ecclésiaste abi ne soyez pas trop juste en excès et ne te montre pas trop sage. Et ne soyez pas aussi mauvais en excès. Donc, au balabana gintandu, bima bina bia kurdi bio bifeti bifuanan. Donc, nyos faut kokan faut na katikati. Soko sala ka mabe mingi na vie au suka peka mabe. Parce que Satan au sepelate parce que mabe eza tribuna ye. Au sala mabe ko lekete. Comment oza muto sala mabe alors que mabe on eza tribuna ye. Nzambe pe alingaka te muto asala malama pe suka oluka zwa okaka parce que ba gloire mususu il faut ba pesa nzambe comment revenir na yo omoni donc tant nyonso ya agir ya mabe ya malamu oui mais il faut accepter de reprocher il faut accepter d'être reproché ozomona yango esalaka ke non muto a évolué jusqu'à après 60 ans oyo toke na indépendance ba règlement de compte au mona batu ya cash bazo telemela FCC batu FCC bazo telemela bata cash ils oublient que ils sont en coalition na ezali bala mwasi na mobali sikoyo mwasi alinga ka non azalaka net mobali paso s'imposer ayebisa mwasi otikala ka mwasi sikoyo yebisa nganda kwa ndengo wana évoluer mu colonie. Parlons un peu de la politique après 60 ans. Nous avons notre classe politique qui m'attire ou il m'attire alors? Bon, la classe politique d'aujourd'hui, bon, de la maturité ou de l'immaturité, nagoki kokende peut-être été quoi employé parce qu'il y a des éminents messieurs, des éminents professeurs, hein, des éminents donc une élite intellectuelle où ils ont un catchwana, ceux qui n'ont employé vraiment dans la logique, c'est comme si Ngai Mokope étant un analyste politique dans CLABC. Maintenant, et l'autre ils Batu, d'abord, il y a un mot politique. Ils ont la maturité. Mais Batu, si ils ont détourné la maturité politique pour que et comment immaturité politique. Par rapport, il y a un langage jambango, par rapport, il y a un acte qui posé. Et puis de deux, et là, les politiciens, ils vivent beaucoup plus dans l'animosité. Alors que la politique, opposition, majorité, ce sont des adversaires politiques. Ce ne sont pas des ennemis. Ce ne sont pas des ennemis. Viens tox on appelle comme pas peuple a remonté à té. Un tel, tout le monde est bon, c'est que corrompre. Ils sont des adversaires, mais ils ne sont pas des ennemis. Jean-Marc Abound, on peut Martin Fayulu, café. Mais ça va devenir un problème. Ah, tout le monde a dit bango, bazalaki n'inter, donc traître. Donc balinga muta PPRD bavana muta PPRD. Muta IDPS bavana na muta IDPS. So ba moni ba hotel au Gistin Kabuya na Jean-Marc Abound, wana c'est pas un problème. Mais so ba moni au Gistin Kabuya na Martin Fayulu, c'est devenu un problème. Ah, au monde. Là il m'a bé eza yango wana. Ah. Merci mes chers internautes, comprenons que nous sommes arrivés à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Numéro à l'autre salon vraiment spécial indépendance pour Nabino Baboni Nabiso na Pesimbo Tena Jires Mamale sans oublier Trésor Konga à partir de Luanda na Pesimbo Tena Mi Plages Mobimba Bozolanda Biso na PDG Kinwani Balabala Kili Bonheur Gail Tutonda les musiciens du moment Joe Tutonda ainsi que toute la famille Joël Kaloume na pesi ba commerçant et commerçante ambulants so ya mboka na biso mbote po binomo boyo kaka ndenge bazo belela donc commerce ça partout na pesi mbote na ba abonné na biso nyonso. Mon invité, nous sommes déjà arrivés à la fin, je ne sais pas une dernière question que faire pour sauver notre Congo et puis votre dédicace. Merci beaucoup pour la question. Pour que Congo ait à la sauver, d'abord, il faut que l'on et loko eza katina biso motema mabe. Et loko liboso yango wana. Yami balé, il faut que la batu ya dissuasion. Balobaka la dissuasion permet à l'intrus de renoncer à son objectif. Même na kata famille pour ndoki akota asili sabino, il faut comprendre que bozaka na bolingote.
soki bozana bolingo na kati ya libota ndoki kokota te même ba o wana nyonso bayaka pour que baluka ba guerre ba désordre za na kati ya mboka ils ont compris une chose tolingana na biso te comment congolais a osala musala pas mundele afutaka $10 afutaka $100 plutôt bapesi ndeko mosusu mosala baofuta ye $30 balongoli na sana ye te pour ke ekita na 70 etikali kaka 30 mais sikoyo tanga monika ndeko ne kongola ye wana yemba moko moteme baby salaire na yo bouger nango te oyo zwaka yango wana okozwa garder statut nango mais okomona motema ne bébé akomo diaboliser mundele ke ba taleza rabota yo kanti même ba indo pakistanais ba salaire ba futa ba congolais za pona banani eza ba biso mo ba congolais po ba comprendre a te ça eze belé pia bango 50 ba osala kaka kuta pe 50 be bu abengani yo muta 30 roya donc yango mo ina place wana vraiment il faut tous en dissuasion et puis faut tous en amour de développer un makasi depuis donc motema mabe moko eza accentué qui va maintenant au-dessus même de la mêlée qui motema mabe yango moko donc photo longwa na kati ya stade wana ezala malamu merci mingi na pesi d'abord mbote na yo moko na ingénieur Giseka Ninda na Jires Mamale na pesi mbote mingi na Gaël Tutonda na papa na ngai papa Mbaki na pesi vraiment matondo mingi na ba nyonso tout ba yebi ngai po so ito lobi to tanga moko en tout cas ngonga ekene mingi na kolala to kolala awa na pesi mbote na pelepele mabata honorable Willy Shekola na ve nga bazule na ve Kennedy et puis mbote mingi lisusu na pesi na mama Christe mama ya bana ebele sans pour autant oublier maman Divine Mabiala. Merci mes chers internautes, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. Je remercie ceux qui sont les miens. DJ Killer @Cristiano Aruna na Pesimbote na bana nyoso ba soda à partir à Kankokolo. Pour contacter Yeyo Chante, c'est simple, il suffit de composer plus 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924. Là vous allez me joindre personnel. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Ciao. Ça, c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine, c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine, c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.